Siko nga lingaka soki vie na nga mopao mokonzi aza pena mobali affronter JB. Moni Gero Kofi azo salisa wera. Kofi ako salisa JB ba blague ya Gero te. Ya solo. Oh. Jiba ko beta Kofi ba kao lelo ti lobi na nenga ba blague te. Ndenge nini? Oh, Jiba bimisela Kofi ba rumbo Kofi ye moko asila maele. Bino bolo ba Blaise Bula lobby faire atikala ko leka na wenge 4x4 te. Abi amona ende. Amona ete. Boso ba teke période moko boye Blaise Bula Saddam Hussein mwana mobuta beta pena makofi pena makofi. Peut-être ba moment oyo vient na biso Blaise Bula kenda zo ba traitement na ba hôpital. Peut-être ça ba moment oyo faire kota ki wenge. Wera yemba mo bange na cha e bandeliti suka. Mokili monde ya surprise mamanga inayeba kiteo baninga na komisa bandeko nde banguna nanga bachelanga mitambu nzela nyoso baluka vina nga ebeba oke wera miyembelaka wera pesa bango banzembo bakiosa balemaki bafinga wera miziki ya koko wana bazongisa ngondeni ah Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Boss fike biso nano formation ngo bosukelaki wapi po toyokaka il paraît ndenge papa oyo mbazala aloba napesaka kester po former lenga Kofi Olomide ebongo formation ngo Kofi azwaki akendoleka na ye moko maître nga kutu na condamna wera trop batu neti bababi ndombe balacoste bato ebelebela ozala opesa bango chance ya kotiaka banzembo mpo na nini banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko mpe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flot Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flot Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flot Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film. Mais c'est le onde muta déforma kombo na formation na musique.
sikoyo na kati ya image oyo sele alakisaka biso ezalaka wera nde azopesa bamusicien de formation bie bamusicien nde baopesa président na bango formation. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. J'ai mon conduit. This is London. This is London City. Saint-Valentin eye kovibre makasi chez Jongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris bisika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo boyebake chez Jongade Ngandantaba batieli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badanse ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te oza kolia oza kopina oza kosepela Saint-Valentin. Pe samedi 19 février 2022 bokozwa Cianel Alligator et les autres bakosepeli sabino na musique kitoko po awa irataka nango te. Pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo, la voix qui cloche et le mona wenge musica. Poussa la tofanda, ça va chauffer et cause la somme à niveau à 2 fois te. Pour ce Djonga Denga Nantaba, 3 jours il y a Saint-Valentin et cause la somme. Adresse Zaka Kasemoko, 12e rue, puis Dixman, 94 310 Orly. Topé Obengi, na numéro de téléphone Oyo, 063 54 75 181. Oza Mobimba, chez Djonga Denga Nantaba, Yangonde Zali capitale et ambiance, awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi. Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous suit à ce net moment sans départ de l'air à laquelle que vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par les vôtres Valdi Tambo. En tout cas, bana poto, bana mokilmo mama molo bela vraiment eza et bel air au sarlante. Boyebi ke biso to yara pamba pamba te to yara soki makambo ya lo bela sali en tout cas, li solo ya grand formateur et boti monge. Na mbeli bino ken piana, na Sandrali na ba beauté. Sandali na mabota vanda ming na milia musique ayebi moi makambo moi makasi vraiment ken piana pe idem en tout cas mais avant tout chose tikana saluer maman Lisette Lokangeli faut que moi sinzambe pourquoi pas la VIP internationale Clara Moutete passeport rouge nande ronaye Anita Moutete 2 fois par an canadien bana poto tikana saluer bon pour commencer notre communication. Bonjour Yassa. Bonjour Vadi. Bonne santé. Santé pepele. Kitoko. Merci, bonjour Ken Piana Magizembe. Ouais, bonjour Valdi, bonjour na basali Nzambe surtout nga banda mbote pa prophète Emmanuel Dodi, Mama Side Jimampata, prophète Moïse Kabodi na Londres, en tout cas mbote na yo moko pe Valdi Tambwe. En tout cas merci mbote Ken Piana. En tout cas tout ça on a Ken Piana. Tout qui m'a drobi dans ma moto et li resola lelo. Ken Piana, tout le monde be missionné do sala malelo o li solo ya grand formateur. Ken Piana. Na o nyoso yo kinanu. Soko banda malobano yo zalani. Bon, nga pona nga en tout cas na musique formation zalaka na ina à part ina formation mususu pena na yebite parce que lelo komi polémique lelo komi wera format ba musicien lelo komi King Kester a format Kofi na zo ebate kasi soki formation pena zalaka na musique ba la biso ba papier na ba biki o bango ba pesa formation
mais ce qu'on a ina au coup de ba livre au coup de ba archive il y a ba étudiant au baga kotanga cours ya musique ce que ba formation yango o bino bolobi bozo pesa batu formation ngo ya koyemba kaka ou bien bo formaki bango ba beta mbunda bien ou bien ba beta pe drum ou bien bo expliquer biso nano formation ngo bo sukela ki wapi poto kaka il paraît ndenge papa mbazala loba na pesaka kester pour former lenga Koffi Olomide et bongo formation ngo Koffi azwaki akendoleka na ye moko maître Koffi ngo azwi formation kuti king kester azalaka danger king kester atika loko matana niveau ya album Koffi abeta te wana pena na ndima formation bongo pardon to ke mo malembe ken bien zela nanu na silisa ide na ngai yo opesi mutu formation c'est que yo moko mikokati siko na ba nombre pena ya barumba pena ya makasi Koffi abeta barumba ya danger o lelo nga na koloba na musique ya kester rumba ya makasi oto comparer na ya Koffi ezate siko Koffi abimiseli biso style chacho wana soki Koffi azwaki formation ya king kester falaki Koffi tomona ye na musique ya couleur ya king kester o bana wenge baiba donc masolo ba formation na oyebi so eza masolo mo bo il faut kotikela ba professeur pena ya ina parce que lelo mutu aboti ba débat o mingi na amone zandeko na biso seleo wazolo ba Koffi tika koloba boye wera forma biso grave mais seleo nde muta déforma kombo na formation na musique alakisa biso image caché moko boye basala na wera na studio bazo expliquer wera presse koto yembi bien te c'est le coup de réclamer presse oh chanson nanga ko bongisa ko presse héritier bazolo bate presse koto kende nango mwa boye pesa ngo mwa velours siko na kati ya image oh c'est le alakisa biso ezalaka wera ndazo pesa ba musicien de formation bien ba musicien de ba pesa président na bango formation dans na ba makambo so to ke na ndenge makambo ya ba ki formation oyo eko memisa biso masumu to kokota ba makala ponga na za muto vérité polele na kobomba eloko te na musique lelo ya Congo Valero Koffi apesela na musique na Valero king kester apesela na musique même yemo king kester to za sola na ye abi petit na ngabiso to kota na mama na mbriema ya blague te yani oh mais Koffi se retrouva makasi kolega ba maître bobenga ba maître Koffi yobi te Koffi asomba mapango ebele kolega papa mbana king kester ngapo nanga Koffi aza maître ya ye moko parce que abimisela biso style chacho oh lelo imitango pa mutu moko te parce que na moni ba émission comme yokota mwa polémique o Koffi azwa formation pa kester atika koboya makambo ki formation oh mo kester peno tie pena rumba ya Koffi awezo beta tolongo na kester ki akufa po ba œuvre Koffi azobimisa ba œuvre kester pa zopema ye pa bimisa ba œuvre papa tokena pena fête ya président de la République moko pena ya Afrique ya tozala clair quoi ah président a préféré batia banzembo ya Koffi bien kester ya tozala clair quoi tozala clair en plus c'est Koffi Olomide aza leader oyo na habité batu bazela tondi mekaka to mone na cercle nde to mona ki fait défaut parce que lelo batu ba yeko comprendre valeur à défaut défaut là na cercle nde batu ba comprendre babi vioyo et à un moment mo boye pe areniaka kangaka Afrique on ndenge fallait kanyango lelo est-ce que défaut akangaka monde akangaka Congo oyo ke batourner nyonso ezoyaka na maboko ya défaut est-ce que boyebi histoire wana donc ndenge fali orenie lelo ndenge défaut azala orenie mais kimutema mabe ya musique ya mboka na biso défaut opeti ndenge akufi wana soki Adolphe bato ebele awenge bazala sola na Adolphe te bazala sola na défaut te bato mise ebele bazala sola na défaut te baya kosela ye makambo o défaut kuna panzaka sango mutu bazalaki chauffeur na ye po bakanela ye bakata ye nini lupe bazala ye nango défaut sola na mutu te abi bakosela ye makambo bakreela ye lisolo moko boye po bakanele pa bakonzi ya mboka papa totika tala na bimisa ba vérité ebele surtout na ndenge boliembongo ya défaut ya matanga OK malembe pardon peu mamouké question mon réponse 6 minutes aïe pito ya ça
yoza moto sali parcours pour n'atteindre la musique et belé au saranaté. Et l'autre débat moi vendre la musique, bah bête les solar, bah bien phénomène Igwe de la Forêt, grand formateur. Mais bah tout ça bah contester, bah non, à ça grand formateur était Kouloutou non Kofi Olomide, à l'obiloba ça l'encadrer, n'habiter au partager même avec Kofi Olomide. Bon, ça l'encadrer. La formaté. Bon, leader, nous faisons un sous ba capé. Des gens qui ba danser, ils ba danser na comme na quartier latin bazulanga ko fasulanga maître à former pour na bina. Bon, ouera peut-être à former batum susu. Peut-être que batum susu ba na batala na bango. Comprendre non qu'est-ce c'est ça là bon. Ba ya pour na former bango ba yebe le côté. Namba o ba ile na talent na bango donc pour nga na orchestre ezala bongo ndesi nga bona ka bona ebe bina te ba former ngai ba laxinga ko bina ba misupe ba ka déjà ba ibo bina donc c'est que la musique ba former un peu bateau oui ba former un peu bateau Valdi ouais apito côté on a otike la Sandra Lina tante parce que tu as dit que danseuse tout ba former kai yango zo mona ba maître mao ba former bango na ba pa ba danse ozo ba po ça la chorégraphie bazwaka ba maître nini si chorégraphe siko yebisanga siko côté ko yemba siko yo utie pa na bino ebi oyemba te bazwa na orchestre pour ba banda ko former yo c'est ça la test oui ba pour ba musicien ba ça la test bien sûr soit ça test bien yembi bien de bazuye nga za na orchestre za ibongo yebi oyemba te ba mais ken pena pato ke mama lembe to mona vidéo escape kutu na biso orchestre mené à Kwama mon père son âme aye moi azolo ba vraiment lobi ah ngande na boye na kuta vie beaucoup na ndeko na wankovia bana ba 7h ti ba 16h bazo bundana na po ba kangisa nzembo ya senza malu senza abinenga na ye na cheba ona TX na saliboy ngam na funa sala ki bon nzembo libosa kofi ngona selon histoire so côté na o négliger ka effort viking. Non, côté wana na kondi manga zolobela mingi makambu ya formation. Moni masolo akala pe batu ya kala pe bazaki lokuta mingi kokosa kosabiso mingi. Nga zoka pe prophétie ya prophète moko munene ya mboko église moko pe munene ya mboko ke 4e président da komisa mboko poto. Lelo to ana 5e président. Donc makambu oyo ya kala ano totala ke prophète moko munene alobaka boy, o kester alobaka boy, o papa mbakuta alobaka boy. En tout cas, il faut que nous revoir parce que le monde comme vivre sur Internet, le côté de la soute. Mais quel bien, si tout le temps, comme bon, ma réponse, au bout moment, malobama mouké. Pour na yo ne ba benga ravie na yo ntone. Monter maman si de jima pata, grand formateur. Osa pour ou contre appellation ana. Bon, Valdi, ko former batu eza musala ya munene. Eza musala moko ya munene makasi o Vincent na sala ko former batu menga te nga zolo baboy ya ko former batu eza musala ya munene moni Vincent er wenge se diviser isibe koto wera koto bazalaki na ba succès moko oyo akoki ko engagement mususu te. Parce que formation, il faut former, pour bando pesa batu formation bien. Il faut bando pesa bango formation nenge tokenda classe 8h ti 12h. Siko yondi mina bela ba succès o ba wera bazalaki nango succès nyonso Kinshasa na mutu na bango. Ondimi wera zala zo penata ya ko forma kalisu batu. Toka dependa na nenga logique ke wera bela succès azalaki nango wana Kinshasa mobimba soki wera leki batu ba kufa azwa lisusu temps ya ko azwa ba 4 heures de temps ya ko forma kalisu batu. Kofi Olomide azaka yaya ya Weranson. Alobi boy. Tolongo la langage wana ya koloba to formaka bana batu. Mais tolo bato zaki ba bon encadré. To encadrer nde bana batu malamu. Parce que mutu moko te alongwa orchestre akenda kondima formation ke nga ba forma kinga. C'est là ça fait combien des années à boya makambo formation na grave. Parce que nga na odembela na sele. Pourquoi? Oh, na odembela na sele. Non sem dembela pe na maloba ya baliboso herbe héritier balongwe wenge musique à maison mais na odembela pe na maloba oyo ba musicien balongwe bake basali les marquis. Oza ba tant basali marquis balobani. Oh, baboya formation na makasi. Bangonde kutu bafongola batu ba mémoire baboya ba formation na makasi. Quel bien pe mamuke?
ya ça ebima na ndenge ya mabe te wera aza canalisation ya lumière oyo bandeko na biso babimaki nango ozokoba à travers wera parce que eza na banzete mosusu ebotaka mbuma eza na banzete mosusu mpe ebotaka mbuma te wera aza nzete malamu oyo ebotaka bambuma donc bana wana chance oyo bazwa na vie eza ya koleke pa wera nga kutu na kondana wera trop bato neti bababi ndombe balacoste bato ebelebela ozala opesa bango chance ya kotiaka banzembo mpo na nini akeni mpe na nini ya bito me nazoyebisa yo wera azwi banzembo na ye apesi bango bachance bayemba ye moko de la forêt azoyemba na ye moke mpo na kofula bango mais kaka bango lelo bakoma barebele benemi ya liboso oyo bafinga wera lelo sikoyo ekomisi wera neti faiblesse ya kofi amanipule ye amatele na mokongo asopele soki nazolo ndenge alingi parce que kofi aodembela kaka na baevre tokoswa na ndeni nga na bakumba ebele kofi aleki wera na baevre mais papa tokende epai tozonga epai wera alingaki bana mingi koleka ndenge kofi azala alinga bana mingi azwa barumba na ye ebele apesa nde bafere bayemba baheritier bayemba bababindombe bayemba bango nyonso bayemba na bango okompa ye azala tikela bana bayemba siko kofi azalaki na système ye azoyemba to kofi na jibe bazala beta neti mwa marke ya misiki moko papa nazoyebisa yo omoni guerre oyo kofi azosalisa wera kofi akokosalisa jibe bablage ya guerre oyo te ya solo jiba kobeta kofi bakao lelo ti lobi na ndenge bablagi te jiba abimisela kofi barumbo kofi ye moko asila mayele parce que JBP asala même système ya kofi bana bayemba mingi te nga moko na bunda sur le terrain yango zomona kofi soki aza na guerre na JB akimaka eumelaka te omona kimi ozomona te ya wera wera a légendaire te ayemba barumba nini ya danger mais soki bo reconnaître wera etant que légendaire te bo reconnaître orchestre na ye eza parmi orchestre moko légende ebimisi bato ebele sikoyo nga alingaka soki vie na nga mopao mokonzi aza pena mobali affronte JB yo mote pelaka nazoyebisa omoni JB JB akobimisa nyonso omoni barumba oyo kofi alukaka mpe rumba ke arrête yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class batielo na bar ozoka pena tina se mutema kuna ezotuta yo jibaza na biloko wana siko kofi tellement pesa na biloko wana akimaka mona la guerre na jibe que bien te mena wera abi ba point faible po wera lingaki bana babima na bango azana na souci apa ki mutema malamu kenda ezaki mutema malamu mais ki mutema malamu na elelo bana na pe fari bazala reconnaissant parce que to mona wera na ba wenge 4x4 wera yemba mo bange na cha e bandeliti suka
mokili monde ya surprise mama ngai nayebaki te o baninga nakomisa bandeko nde banguna na nga batielanga mitambu nzela nyonso baluka vi na ngai ebeba oke wera miyembelaka bato ozopesa confiance oke bango nde bazala bangunanu alobi tala ndenge bakima wera bakenda basala lemaki babomela balekisela wera ata wera oliabeta baalbum na ye atondisa bachef d'œuvre na ye wera pesa bango banzembo bakiosala balemaki bafinga wera miziki ya koko wana bazongisa yango ndeni On partage même avec Ken. Ken a le moment bétalier. On a tout dans question. Ken a tout nos communities. Oui, na o molisco na comprendre qu'à côté JB pour papa cher, ba santé touché ya ba omba. Ba Patrick Bolionia, da papa chéri ça ba œuvre be le monter le lance ça ça combien des années ça album té papa chéri toujours kaka ba œuvre donc entre Kofina papa chéri na ça ba œuvre vraiment ba chef d'œuvre et papa chéri ba respecter les gens qui ont vécu donc té bon ba ça ba œuvre bien Kofi Olomide papa chéri ba ça ba œuvre bien au comparer ba œuvre bon ba l'été mutaza ba bindu kinae o ataza té 20 ans 10 ans 30 ans donc biloko wana ezo lakisaka ke baza vivant ata lelo bakufi donc biloko wana eza makasi mingi papa chéri na Kofi Olomide mutu aleki moninga aza te donc baza na biloko ya makasi Ken Biana mikolo tozomona video moko boye na internet eyindaki mabe ya kulutu na Bless Bula o wapi anie abetika komona Jésus de Nuance na wenge te ke bayemba ensemble na yebi te ese monaki mutema beto nini. Bon, viens à Bless Bula na lingake makasi po atanga classique oleka ba musicien nyonso ya Congo oya koboya fanda na ye o pa kondimandima atanga classique oleka tout le monde ingénieur à makasi koleka na verambo bango nyonso tout tanga sulma bisusu waze quoi oh viens na waze quoi yebi ke Bless Bula defate mama na muta classe ya blague te bango bana ba angle ba l'équipe na Bless Bula score côté bongonde telaka moi na ingénieur de so ya batokos ya fali batokos ya fali wana mutaranja ngo mwana ya Bless Bula c'est que ye papa za maela junior à la prod osoka pas donc viens na Bless Bula lobby faire atikala koleka na wengete côté ana fait na Bless Bula kosi est-ce que bino na comprendre te Congo batu babosa na makambu mbangu. Vous savez que période moko boye Bless Bula Saddam Hussein mwana Mobutu beta pena makofi pena makofi et usalini yake bino ba Bless Bula lobby faire atikala koleka na wenge 4x4 te amona ete yango na bi période o Saddam Hussein beta pe makofi po vient na soza na cicatrice na linu moko elongwa ezalaka makambo makofi o Saddam Hussein mwana Mobutu anyataka pena longiti maneti omela pena batiriboking donc ah soki Nathalie venanga Bless Bula na cicatrice ça la kanga mingai ça comprend. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba avion pour na luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobobika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki kanginga nazo lala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia mate sou pasi babilo musu kolia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre
Merci Jésus. Nzamba pambola papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mukolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokaté. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga et Koko yokaté. Moi, je peux passer la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga bouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda ko yoka te, ça veut dire que la yoki zombe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Peut-être un moment où il vient à biso Blaise Boula qui dans un traitement dans l'hôpital. Peut-être c'est un moment où il fait un contact qui wenge. C'est là nous c'est là. Ce qu'on tourne par leader tout ya wenge. Est-ce que faire les cas na wenge? Bah là ça sonne pas image, n'a pas preuve. Au moment Amanda Chanti pe kuna lobby, atika la mon affaire na wenge te. Pona nini tozobo sana histoire na mboko yo. Amanda Chanti azape parmi bateau, babimaka pe babibo ebele na wenge te. Il y a pito. Tu as mis ça. Tu l'as noté. Babuto. C'est pas ça mon ning. Babwa kela kaye po zala chanteur alekaka bango tuna koyemba nga boto la bango wenge. Babwa kela est malade. Histoire, il faut te rappeler ngo bato. Peut-être elle vient na bisope manda chanta kenda ki po ba traiter ye na bokoko. Ebsunde na simana epende fera yaki kasi wenge ngoti. Po Blaise Boula na manda chanti. Bazo makambu seri moko koto Blaise Boula azwi makofi ya Saddam Hussein koto pe manda chante babwakeli bambuma kana kacha wenge wana. C'est normal baye ba parcours msu ya ndeko na biso faire c'est normal. Nanga bokele bambuma. Yozo tuna nga mutabwakela ka bambuma ngonga na oyeba. Est-ce que ngai pena na koyeba mutabwakela ke bambuma? Bref, c'est l'ingénieur Célébou en a tort, il y a le bac à mon arrêté. On a tort, on a raison, parce que à côté de l'hôpital, Mbange Boukanit, Mbange Ezuli Kofi à moi na Mobutu, ou il y a 4 kilos à soso chaque jour. Ou il y a semoule à 5 kilos chaque jour. Est-ce que Mbanga na poezonga, il faut zoata une année. Ezuli Kofi à moi na Mobutu oyo. Aliaka poisson 30 kilos chaque jour net Saddam Hussein. Tali boko Saddam ndenge zalaka ebeta sko Blaise Boula. Tala. Ken pena na rotala boye, ba nyonso ba bi couleur à Ken pena mais Ken pena zubet par ya ndirone Jésus de Nias. OK, sali batebele bien na ebité. Et ça va pona rotinzi ko batinzika ko na matanga. Batindiki nga na matanga batu batindiki nga na ebi bango te. Tolongola ke chaque jour tu as se comporter dans un comportement ba ebela biso bato bele ba reprocher nga ken pia na dépôt bali tozo mon alliance te nga boye banga na étiquette net ndumba pena ya basi nyonso sko na minute na bali ba fie bele sko ba komaki déranger ken yozo la ta alliance wendeni na longoli alliance bato ba commentaire ba komi mais ken yo longoli alliance wendeni ni yo muto ocho bala ka siko seko zaka na vie wana kaka ya bisimba simba. Bon, na bisiko na zong saraka alliance. Bongo ndenge na zong isi alliance bo bato ba binga na identité na ocho balat. Na se comporter ka bongo na salara ba guerre na bato. Na lingi su mondi wana te parce que prophète Emmanuel do dia pekisanga mondi wana Kofi Olomide kuta conseiller chaque jour. Na lingi te reo na yaki na so na mutu te. Na lingi nde soki na ye émission. Bato bozana ba problème na ba famille na bino. Il y a un blocage. Makambo etembola bien te na famille sorcellerie eza na famille.
boya mbangu na 6e rue et pas prophète Emmanuel Dodi oyo azobikisa bato parce que Sandali na bomona bino moko talamba su munene neti lianzi ya éléphant. Pardon, il y a ça dans un peu là, il y a Sandro qui s'injure, il y a Christine, na mikili en poto. Ah c'est gandé. Na si kanini. Yo zamutabuzoba. Ndeni bo sola na Christine. Oui, tu sola na nzora. Sola na azabien. Azabien, séjour na Paris les bien. Sola na. C'est ça qui on ndenge nini. Yanjora lela fort mikili en poto, ti akei kaka. Et ça nga maman na plaisir. Pour nga pena bonheur esengwa mutu na sepela nango. Les salanga maman na plaisir ndenzora kinda poto na musala na sonjora sala ki fala mona ta mo poto mon. Nge salanga plaisir makasi nde ya na nga pena akenda ki poto salanga plaisir makasi donc pour na nga esengwa nzora esengwa na ngai. Comprendre? Plaisir makasi, plaisir makasi. Non, si prophète Emmanuel Dodimbote, les affranchis, maman Aimé, papa Chamala, maman Nicole Feza. Yo moninga batumi pe ba pexanga pe no be ken vérité. Batumi ba pexanga pe mena ken. Azo sanga ka vie ya ko finga finga kiser na ngai mona na te. Batu ba mingi kichika pe na pe mama kutu mama Eliane. Posa boma na Irland. Mama Eliane posa boma ken. Isanga na sala ke mission ya ken te. Abinga dana commissaire réseau c'est qui sert en zo mona na te et no soka peme na ken na komi ko sala na film bona comme ça bon choisate bika ken et mon peu mission visibilité ça la bien mais mingi na comment franchir mon prophète Emmanuel Dodi donc pour mes até na ko solo baté nga pa ko sona na longwa kala ken na lingo tika ngonde lelo nga pa ko sona na longwa kala o ya ko loba n'importe quoi na longwa kala lelo ka to pe ça ba témoignage ka ke o nzamba sa libiso nzamba Emmanuel Dodi azo sala les affranchis bato bazana ba cancer ba sida bato bazobela bato bazana ba blocage bato ba botarate bato balakela ba onke rozoate obalate ba ya na 6e rue na révolution na et pas ba franchi ba komona nzamba prophète Emmanuel Dodi nzambe ne azosala comprendre mingi il faut makambo bien ya ba polémique ba nini na linga on peut sauter. Merci ken pato comme vana suka di sole sakara moko de tout monde ba komi na ba page état de santé manique des gens. Ouais, manique ayoki déjà bien. Bon ngana ebi tokenda futa déjà tokenda aussi la nana hôpital. Na ba ke manique asi alongwa déjà na hôpital. Mais eloko ezo ka musangai na monaki manique asali émission moko na Mike Lokamba émission na sepelaki nango te. Toko chrétienne na cadre ya base mais ko chrétienne ya ko lakisa penato linganité et ça bien surtout il fallait qu'on fandisa esprit héritier moi calme parce que héritier za mutu oyo asungaki ki sinjora pena na amour sincère. Oso comprendre batu bazomona kaka héritier amemi héritier amemi ki sinjora na poto mais batu ba ebité makambo mso héritier salaka oyo eleka na caméra te. Papa Wemba kufa après liwa papa Wemba obi ke héritier mema neve ya papa Wemba oto benga na komba Dodi Shungu aza mwana ya sœur ya papa Wemba ndenge oncle na bino akufi nga nazo mema opoto comme yo zala otia espoir ke papa Wemba mema poto nga na mema poto na compte ya contribution na nga na otia pona liwa papa Wemba amema Dodi Shungu na poto yo Dodi Shungu ozo sala ba mission na poto ozo reconnaître te ndengo zala na Kinshasa héritier azuyo etant que neve ya papa Wemba memi poto ata reconnaissance ya merci Dodi Shungu apesa ka héritier te. Dodi Shungu na pesa 48 heures sala émission ya féliciter héritier watana be ndenga longola na famille Shungu ozo papa donc ezo la sakaka héritier asali eloko wana kaka pona kisinjora te donc ndeko na biso Manique de John zalaka na mwa maîtrise ba intoxica côté parce que ndeko na biso Mike biso pe toza batu pe za ngo Manique alingi agafe yo se Manique de John kende ata mwa boy parce que il faut to bango na vie et moi to solo la va to ça l'émission briefing oui moi briefing il peut ça les mak soki bo côté mutu bien au mona ke bo sali na mutu wana émission équipe bien na Manique azalaka liboma te azana mayele Manique abimisa biloko wana na habite so abimisi na conscience na ye bien ezalaki briefing ya kosala base soki ezalaki pona base en tout cas base yana ebimisali te
ebimisalité parce que kokende ya kisi nzoka na poto etant que bana nzambe foto sepela na lipamboli ya baninga nzambe apambola soko alingi nzambe apambola yo fo sepela na balipamboli mpe ya baninga ngai esala yanga plaisir kisi nzoka tofinga etro kisi nzoka kutu na déception oyo azwa na vie akende ya poto te akoma omona neti nzambe alingaki ete amilongola mwasi akoma okata suki ya mibala nzambe alingaka nga mpe te na mikomisi na nga garçon rate akoma okata kwafi pena ya kwafi donc bakanda ya nzambe moninga ake amoni poto azokumisa nzambe ke nzambe asali quand même emanike il faut adose parce que ye na nzoka bana mwa bana kobimisa maloba oyo ebimaki wana malgré bango tu bato na biso maloba wana manike mbala nsima bandela yango esu te biso ozwaki na micro alobaki ne bolamu me aza na makambo omoni motema moto ezalaka sanduku ngai namoni kisi nzoka ake poto après 2 jours maniki apike crise obike biso nyonso mpe tozalaki etone maniki apikaka crise te depuis tofanda na manike est-ce que kokende po manike apika mpe na crise bamemi ya bamema obike tokenda osola na manike wana bazongise de ya 5e mai donc ngai namonaki mpe crise yango claire te na ba manike seka raisonner trop butu encore ye na nzoka bazala na concurrence ya komona poto donc ezaka neti basérie bcbg ezovoyage trop tozala okende otala mpe mosaka mingi na bahôpital oyokaka te naobela tension bazongisanga tension kasi roger nganduka anda azokende tala combien d'émission voyage moko sikoyo bakenda batika mosaka ase découvre abisanga weekend sala na nga émission kaka bambelanga kaka na beli mbasu po bato babosa na actualité ya shi batika yenga bato basinteresse mingi ke mosaka azwi mbasu walai wana kanda roger nganu mabe roger mtando otika ye nayebi te soki ezalaki 12 ya tiluba te roger azoloba tiluba papa sheri mpe azoloba tiluba sikoyo mosaka ata arse ya tiluba eza te moto akotele mpe ya moluba na bcvg oya otela motema rio kuna mpe epa papa sheri azopezela ye te moto oyo mpe mosaka kooluka mpo asala intervention epa ajibg baoyoka na facilité cardozo mwamba mpe epa na ye ayambaka bato oyo baleke na agi te nayebi so mosaka mona makambo na mokilo ken pia tokovaa na suka me ken piana biso tozala matanga ya papa na biso defao tozosepepa tozonga bandako bakekunda nzoka nde na inde 3 bitumba ya kosakana te makambo mbongo si jana tobeta yango après nakota nao na prier moke adresse ya tipo ve na biso waze kwa bavoice na bino eza awa bavoice na bino siko bolie mbongo ya defao ya matanga oyo gouverneur de la ville Gentini Ngobila apesaki $25,000 bolie yango ebongo soki bapesi bino mbongo yango to bolie yango balie baza ebele so ngi natanga bakombo ya bato baza ebele ba liste mulai yango moni na matanga na komprenaki te ba isoler kofi afanda kuna bango bafanda mopanzi na bango po lisola mbongo ezalaki baamona soki kofi pa ya kofi azala miso tala tosola masolo osima yo na komprenaki te na kofi ndenge nini baki ofandisa na kiti ya bokonzi bato nyonso baki ofanda kote mosusu ekomi ono musicien nini azwa parole bango nyonso baboyi kozwa parole batikeli kofi akende ozwa po bazobanga oyo azobanga soki nake bakoskoke mbongo na ngai do balingi mpe na basala réunion na bango en coulisse yo monaki te basilisi matanga olie bakende cimetière batikeli Adolphe na waze kwa nde bakende cimetière bango tu bakei nde 3 fo mona mama nganda tabajour wana akotisi mbongo mama nganda bak eza kaka vie oyo aliaki mbongo wana kutu kombo nani te adresse tipo nda arevese moto neti adresse ya tipo manda chante baa bato ya kosalaka na bango secret te okoki korompre manda azwa mwa 1000 adresse azwa mwa 1000 bakolekelo tv bakoloba toliaki me bango balekelaki baa bato ya kosalaka confiance adresse ya tipo na manda chante bango baza na monoko ya verité polele donc ve oyo mpe aliaki mbongo wana zana olukaka nini na ye azela
client sur un restaurant yolo ezo na kati ya Dallas na pesi bino mbote pa maréchal surveiller ça pourquoi pas côté vient na biso Placide Ebio tunanga nini na sepeli na papa chéri ya kine matanga Cécilie ba otombola cercueil ayebi ata réunion mon côté ayebi ata da bato ba ki matanga avant okezala copia l'art okezala copia l'art da ba yeba sangani basali partage ba mbongo na bango da bazo isolé jibe koyana nuté erezana nudo awa tolonga so 18h yoko mobanga mo ifanda nono na ndako ok bazela basi sa partage là ne ba sa jibe ke na mincho démarrer ya ba ngate ba fencho ne be bana katsa manga ba fencho ne pa ki matanga avant papa tofandaka nanu liste ya batunde na bimisité tofandaka kimia merci tous la bonne liste sandali na moi lilobasuka bon lobasuka. Merci à tout le monde. Sandra Lina Beauté, donc moi na prophète Emmanuel Dodi, talara ngana kwa solo batena kwa suma ba polémique tenga comment sambela comment franchi. Bon, qu'est-ce que ndora kimate italien mo e barake poto pesa la c'est là ba musicien lelo ba okende Turquie héritier okende ba musicien de Turquie qui sinjora na héritier maniki alukeli ba problème qui sinjora préféré oliazon à Kinshasa a héritier azolé sous visa te dans la minute to sur la lelo qui sinjora zo avion azongi Paris akokota na foyer ozo comprendre nzora kimate nzora liaza de lupango kimate na confiance nzora kimate alinga pe potata ko kakutu malili te ba dizana l'action message à qui sinjora maintenant tchaba audio te po esala mabe zela qu'est-ce que Njora Kimi na en tout cas famille Njora bobo ça na bino Njora bon monnaie après 10 ans donc oh zelate bon assist na fadina bora ngana ke aussi sande l'état kena d'abord les enfranchis maman Eliane na Irlande maman Eliane na Irlande na boaki maman Aimé papa Chamala mon prophète Emmanuel Dodi maman Feza Nicole Feza ma maman chérie donc BBC Krayaya, Clarisse Miembi, na Motema Gilenga CB, tout le monde, je vous aime. Bon, qui s'injure qui matin na Sirebino, Alinga poto takoka ou malilité. Donc ozonganaï. Et ça que moi discussion mais na nimpete discussion salami. Donc ok mambo important ça pena ko importer ça. So na landi ken penombe tanga libakwa ngana ke nga ma sœur. En tout cas, bana poto dans la kibino qui est numéro spécial aux alas. Oh non, qui c'est déjà comme Ken pena oh tout au côté on va détail bon vraiment. Zéro tout au côté on va détail en tout cas merci à Manso Batala. Ça mbote passer à Pauline Lumumba Adel Djoko Bagou danger. Viens ngai viens nanga kufa na buka kombone ya kaka fancy pro digital. Akufa ke son âme repose un peu. En tout cas mon vieux Louison Mbata fait Jimmy Bella au patron. Li passe à bon patron à Djobou. En tout cas, Batonio surtout Bolandi biso na pesi bino bambo te belé. Donc Adel Djoko Bagou danger mutunanga prince ya Weli. L'international Roger Ngando Sambusa poto biso to komi okendeka sima ba Roger Ngando na ba sankara de compte. Merci beaucoup. En tout cas, merci beau s'abonner sur massivement dans le site. Papson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Jideline Mokonzi. This is London. This is London City.